tout est qui kolanda sextap ya ex-femme ya pasteur Mike Kalamba Peniel tant au monde qui a un sala qui on ndenge nini que soit liboso ça. Ah, ça fait mal hein parce que tant on a mon image wana et ça lenga pena passe makasi na santé pena douleur na motema dadi. En plus que na niveau oyo Mike Kalamba yazali malédiction. En plus que moi c'est mon sala nzambe. On dirait ça là ba film wana. Ba film ni. Ba film ni. Ba film a dénilé ça là. Oh, ba film a dénilé ça là. Ah comment dénilé c'est continuer ni l'homme dit. Après la dénilé ici. Attends, on va solo. Dans makambo yo, o eza réel. Ba to la nanga ba bi prophète jo la makambo eza réel. Na mona ki mobile wana zolo ba na dénilé ça bien, dénilé ça sambo. Na ka on a bien ça ça. Si on sort ça ba janté na peso image ngo. Obandela lisusu ba erreur wana te kasi oya pene ezaka yamba liboso to bisa yo luka caméra tsa liboso de les expliquer ba makambe bele pene la sala o ayebisa yo o eza message na pesi même yeso ayo kyango kama pourquoi professionnel le makambo on dira zala nanga ozona nanga yamba liboso pe masuka te po na kata pene le lo etonde za kindumbologie premièrement biso ba sa nzambe ozona nda auti biso soni. Donc et ça peut conseiller ba maman pasteur nyonso o ba olanda prophète Joël na ba o ba moni ba makambo dadi likambu penza ya kokota na makambo na muzindo ezate parce que ba tu nyonso ba découvrir kindumba ba découvrir makambo nyonso ezate ba liboso de Mike Kalamba ezate ke o mutukuta ko zwali libanga o yeso limbisa non na raisonner nzembo moko moment na ndo yo kazonga ye bazo soki zonga ye papa ya ndako zonga ye papa ya ndako zonga na yo kaka wa bloko wana mena wana ndo le bela débat ba wana défend le bela débat ba azonga ba oui azonga bazako ba na posa na ye na mwasi na ye ya butu ça dit que mwasi ne ya butu sirène nanga ba défend ba tu ba travailler na ba sirène ba tu ba ba c'est ba musique na ba alliance ya butu des fois ça na ba esprit ya mai sur nous ba esprit ya des fois ils en rapi et soit des fois ils ont ba DS na ba moti des fois dans zabo ya za lo latin voilà la vision tout la vision déjà claire des fois dans zabo ya kelo latin a kepe na lieu de repotin a ke na lieu de souffrance koto ya misela ki ba alliance na ya butu de batu wana nem to ba Afrique mais esprit na ye mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, chers fidèles internet balandi nyonso toujours besoin Kaliba quoi qu'on a vu sur la 4 chaîne Abino les Nazarien TV na 4 émissions Abino Table Sainte où est présenté par votre MD serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazariens TV. Je dis ma meilleure vie na maman Tiffany la princesse de l'éternel, meilleure vie sur Rosalie, ma maman que j'aime beaucoup. Je dis aussi à ma meilleure vie na Giroza ma caméra, pourquoi pas na Alain Kiakala mon frère que j'aime aussi beaucoup. Je dis aussi ma meilleure vie na abonné Nyon sur les Nazariens TV. Lelo Table Sainte dans un prophète Joël Aigle Voyant dans une 4 émission au Table Sainte. Mais avant de présenter l'homme de Dieu prophète Joël Aigle Voyant on signe na régie Achila Bisso chat au format de côté en 2022 le sac comme et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia.
na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboy. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Nalobi ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Efada, thank you Fada. Ma meilleure venabi qui chante au sali plaisir na Philomène Mouko mon thème ya Bivens de Yombo depuis Londres et puis je dois aussi chante au sali aussi mais ça fait vraiment plaisir aussi na mon oncle que j'aime beaucoup Alvin Beya Joe MK na aussi na caméraman Jiroza si ma caméra font caméra présenté nous invité dans mon lelo le prophète Joël Aigle voyant l'homme de Dieu bonjour. Bonjour Dadi. Certains de l'homme de Dieu. Ouais ça va Angola. Qui met en Zambéza. Qui mes alliés Dadi? Ma meilleure venom. Ça va vraiment. Qui me comment apparemment? Toi la bonne année. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Moi, moi gentil par rapport à Batu Nyonso Bazui. Les Bakou Yakolando na kata chaîne Abisalim. Na kata chaîne Abiso. Ok. Na pesa mbote na Batu Nyonso bo landa prophète Dieu aide le voyant. Toza uniquement pour la vérité, pour nous lever la vie seulement la vérité. Ce qui est vérité, ça passe vraiment surtout dans nous les chrétiens. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité et bi qui sera yamon de Kangola. C'est comme ça. Ok, vérité et bi qui sera yamon de Kangola. L'homme de Dieu, tout ça vraiment na ba actualité belé, ba news et belé bimi. Tout est qui kolanda sextap, il y a ex-femme, il y a pasteur Mike Kalamba Peniel. Ma publié qui sextape na tout le monde qui ba vidéo ils ont recirculé tina ba réseaux sociaux. Bon, ça libération non pas si. Bon, premièrement ça non pas si étant que chrétien kota la ex-femme maman ya moi maman ya bana ya pasteur Mike Kalamba kota la mulumbu na e pour manakata ba réseaux sociaux et puis tout le la paix par rapport il y a liwa il y a artiste de Fao l'homme de Dieu autant Kufa tout le bélan paix mais ce qui est d'abord basé au tout le bélan en ces moments en quatre émissions Serstap il y a ex-femme il y a Mike Kalamba Peniel l'homme de Dieu quand la vidéo wana tant au monde qui a sala qui on ndenge nini question liboso ça Dadi oyebi
nasali moi remarque moko Bible ezoloba si tu trouves une bonne femme tu trouves le bonheur mais ce qui peut trouver moi si ya malamu te na vie yeba ke ozwi trouver malédiction ah ça fait mal hein parce que tant on a mon image wana et ça lenga pena pasi makasi na santé pena douleur na motema dadi en plus que na niveau oyo Mike Kalamba yazali nazo reconnaître que basali nanu divorcité et même divorce ezate mais so tala ba image yango au moins ba image nsu mobala ngalo ba folie d'amour folie d'amour na moi ça bato alliance c'était malédiction moi si abatou moi si odia balaité alliance non divorce basalité je sais pas sur divorce basal mais on a divorce basalité donc c'était malédiction en plus que moi c'est mosala nzambe donc c'était malédiction donc ça fait mal hein ça les bien pas si ton amour ba image wana bon eza son amour na bosali que eza lo lenge na ye lo kibolenge na ye do azala bongo bandakala OK azala bongo bandakala mais est-ce que le pasteur Mike Kalambai et Sikazala qui baloba que non si tu es pasteur son niveau ou bien ce que ça chrétien quand son niveau engagement mort il y a des mariage bon il faut aller au côté de prière nzamba la que non moi si o ya robala ye est-ce que le pasteur asala ki yango to ba prophétie et bimaki na ba église que moi si ya robala ndeye est-ce que zaki faute ya ba pasteur ou ba bimaki ba prophétie wana ou soit ezalika juste non le pasteur Mike asala ki kaka amona kaka lala la mutu abike non la bala ye dadi obi na ba pasteur yango ba pesa ba prophétie yango ba pesa prophétie moi so ba les zaki yo nge comme ça moi ngala lo ba prophétie pamba te ngala pesa message si de l'Éternel na c'est un sentiment tenable ça ba tout ils ont un sentiment prophétique ils ont une parole donc parole de connaissance ils ont mutu muso ils ont na ba bilobela tellement message na kotonga ko finga ko yiba message ba bilonga na ko loba to donc amoyo be mutu alobi nenga makambo to pa alobi pe yo mo maman pe on dirait ça solo au latin non c'est pas bon zolanda maintenant eloko yo et ça lui passe na batu on na oloba un mosala nzambe avant ko bala ko latisa moi sa alliance mon alliance ko latisa moi sa alliance il faut omitala bien il faut otala pe moi sa bien moi sinino na ko latisa alliance ko na ko pesa donc ko zolobo on na alliance parce que tant nzambe a sali Ada sali Eve mukolo yo Ada amonaki Eve alobaki chair de ma chair tant sikoyo to luka okute pe na mwasi oluka pe mwasi yango okute na mwasi il faut sentir que moi soso na pese limbo na bali na zakimia na za l'aise en plus que façon de monnaie moi si wana on dirait ça là ba film wana ba film a dénilé ça là ba film a dénilé ça là a comment dénilé ce continuer ni l'homme dit après la dénilé si que a les solo ba makambo yo o eza réel bato ba nanga ba bi prophète jola ba makambo eza réel ozola nanga ba image na tout na olanda pe en plus que nani mobali wana moi sango ya Mike bazaki en plus na ba rang de sona dénilé so na landa ki ba taba image monsieur ezoleka oyo aza ko boire la dénilé ça ça dit que ça les mêmes poissons non manque et ça n'est pas suffisant mais le pasteur dénilé si na Mike nani pené la za aza mwana molimo bakoza siko bakoza na rankina na mbali ya penyel wana ndi non na mona ki mobali wana zolo bana dénilé ça bien dénilé ça sambo na kaona bien ça ça si on sort ça mais j'ai non personne image yango non personne image yango tala ngo dadi donc et ça là ils soni na tena bi ah bon donc Peniel don ye musa na ya sala na poto et bimi na ona poisa ezamba liboso diam supe mbala na goza ta 150 personnes na bato asema makambo mais soni ce que zo ngota musa na nzambe zolanda ezo ngota Mike Kalamba tala mbi malgré ba finge mbi alati moto alliance ta boya ko lati alliance mais awabunda ce que atala mutu ni amalongo lati alliance zolanda cette fois-ci ça la choix bien parce que choix au sala kyo na ebité so la choix ou na monde ténèbre to ou na place ni parce que eza choix moko même Satan on se perd en côté alors ce que tout le monde peut ça pasteur Mike Kalamba il raison par rapport à nenga ba que non na penyel
il faut divorcer ti mam penel les gars qui na TV papa va propos tenir puis il y a c'est que ça qui le côté que ce qui kalamba ya loba biloko marque wana si ana non azana raison na parce que ce que déjà au moni mutoza na ye on senti que simba te donc ça dit qu'il y a des bosso et baby c'est parce qu'il y a un na biso ce que ça dit simba te dadi il faut couper pour les bosso ko baby so ba bloquer belé réputation ba somba ngote dadi réputation ba somba ngote ozolanda surtout na niveau na biso toza bato yo otokoki jamais ko linga basi reporte quoi ok ka boke olingi moi sinon il faut otala comportement façon le lenge mutwaza ozolanda le lenge mutwazali c'est que Mike la Mike c'est que nzamba alexa qui que non pené ya ma nzamba ta wana sentiment wana sala sentiment na wana ça ba sentiment ki bomutu parce que bandolanga omoni un pasteur azana bilo mi satu na corps na ye eloko liboso o evanda na corps ya mutu ya sentiment ya liboso. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au lugar l'on a les bosses, on miboya, c'est-à-dire qu'on boya sentiment, les autres, on miboya pour y pananga, on miboya, donc on boya sentiment, on y met ma grande babuzoba pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus a conduit sentiment na yo. Parce que ce que Jésus a conduit en deux conduit sentiment na yo, au quoi on a ben erreur rebellité. En plus que lui-même Mike a un niveau ba erreur rebellé, oh il y a ça un niveau vie, oui. Oh Mike ben erreur niveau vie ça la kilomètre. Ben erreur rebellé asali zolanda so tali mwana mamulangi mwana mamulangi azaka mwasi na ye obosani papa azana ando vya mwana mamulangi mwa batu musuwana za kisheri linga luka mutuni ya gola tanias ayo kwa na libaba penel skota ba resultat ya libaba ya penel nzamba limbisaka na ngana ba nzamba limbisa oza libre na dadi omoni batu mingi bafinga batu linko balate Ningo balate otsa moi na ndaku te ebele ba saberere ebele pena ba saberere dadi donc ce qui mosala nzambe aolinga na ko balate c'est-à-dire que amoni nanu ya malonga te o akotsa na ndaku peut-être bande oboza na poto boza bien na niveau ya Kinshasa wa so zui moi sa malamu kumisa nzambe na niveau na poto na niveau poto ils ont basé belé ba teyami ba sa berere belé ba kwena ba makambe belé ba na bezo ba zami bala bien ba vanda parce que quand nous singa na niveau ya peniel atazana e païen atazana pas amosa c'était païen tout fait mais quand même ozala kina muto azobondela quand même Yesu na bitu sa no bondela Yesu mais on ngana iba bondela Yesu bigisa ngai mais ogesa ba art sa bongo mais l'homme de Dieu ceux qui cap parce que le B ceux qui moto babi que non nzambe mozolo babaye na fi o asumuka ki wasaki péché ba ne pas Yesu babi Yesu moi si o asala dictaire abungi nzela Yesu atala ki baye ko luana ta Yesu ki bon que non o ya yebi ka sali sum to libanga bambaye mais sur aujourd'hui le pasteur Mike Kamba babi que non maman bananga bon tout ça to bossa na yaka toujours parce que jusqu'à là-bas divorce yaka to fanda bon connaît le pasteur Mike Kamba ça décision ma bien quand un message on peut ça tangu mwana mwasi oyo zoloba Yesu alimbisaki ayebisaki elo moko kobandela lisusu ba erreur wana te kasi oyo apene ezaka ya mbala liboso to nayebisa yo luka caméra tsa liboso de les expliquer ba makambe bele pene la sala oyo ayebisa yo oyo eza message na pesi même Yesu ayoki yango kama pourquoi prophète Joël lui makambo on dira zala nanga ozona nanga yamba liboso pe masuka te po na kata pene lelo etonde za kindumbologie non etonde za kindumba parce que eza soni premièrement biso basa nzambe ozolanda auti biso soni donc et ça peut conseiller ba maman pasteur nyonso o ba olanda prophète Joël na ba o ba moni ba makambo dadi likambu penza ya kokota na makambo na muzindo ezate parce que batu nyonso ba découvrir kindumba ba découvrir makambo nyonso eza pimba liboso de mai kalamba ezate ke o mutukuta kozwali libanga o yeso limbisa no ya una ya la nguma makambo limbisa te parce que otika nete Bible zo sabiso l'homme de Dieu otika te Bible zo sabiso soki mosala nzamba bali wana Bible zo so mosala nzamba bali asali mariage so ba divorcer na mwasi na mosala nzambe obala te ti mwasi na okufa bala teti mwasi na sani akufa dadi solo babo il faut que ça rapport avec ça te mais au Bible je sabiso bongo mais tous on appelle la kana yo pe a obalaki osali divorce
au moins que vous avez divorce aussi sous moi si monsieur Ochobala au moins que non au respecter ma combien de embêter l'homme de Dieu dadi na sali divorce dans une mois si monsieur Ochobala te na bon na ngai elo bengi o ba bengi libala est-ce que anona ils enregistrent un symbole non le vrai mariage on va lire la Bible les a coutumiers dadi tika na yebiso on nzamba yebi wana tika na yebisa yo au moins lo ba bengi libala eza na niveau ba africain la niveau ba africain la Bible te remena na niveau africain to na makomi même Bible nzamba yebika coutumier coutumier zoloba nini tant ba lobela coutumier balobi ozi biloko ozi ba biloko ozi bilamba ndenge facture yo sombi ba biloko nyonso o ba sengi na famille oke ko pesa ndi ba bengi coutumier ozolanda ozolanda mais nga na sali nano eloko wana te ozolanda nga mais elona lina biso eza nini elona lina biso eza nini badi omoni bika obala te ti mo sino akufa ndo obala mo simososo makomi eza makomi donc de sali séparation ti mo sino akufa da obala ki so obala ki te c'est toi fait nga na bala te dadi nga na bala te na zoluka na bala mais na bala te parce que libala eza ozwi biloko oke kopesa na famille ya mwasi nde ba elo babengi libala ozolanda mais nga na bala te sino bona ngeza awa mais eloko Mike asali Mike abali asali abali na église même coutumier asali même ni asali abali eloko moni Mike ala Mike asala yango wana ozolanda mais erreur grave ake tomber na mwasi oyo aza wabuza oyebi wabuza mutu ndoki mutu ndoki mais mec aza pasteur nini ya wabuza sentiment na choloba awa force tika yana expliquer nini force ya sentiment na kasa ba expliquer force sentiment tout là dadi na obaki biso nous sommes nini ba sala nzambe nous sommes les fils de Dieu toza na sentiment toza na esprit toza na trois sortes ya biloko mais eloko ekonzaka mingi aujourd'hui basala nzambe trop ezokonza aujourd'hui oyo esali ke baserce tape bima babiloko boye esalama babiloko nini esalama eza force sentimentale so na kati ya force sentimentale wana eza kobomisa bonzambe ezoyokisa bonzambe soni ozolanda nga eyokisa bonzambe soni dadi mutu nyonso azolanda nga yawa so bomi sentiment te sentiment ekonza yo misu babimi na ba TVT misu ero bazano na kati ya kuku bayebi obongo bato bakenda te mususu akesa ba masturbation eloko ebonga mozani eza sentiment wana ya bino ba chrétien non naolobela mutu nyonso te être trop ba chrétien non trop ba chrétien wa dadi ya nesili to yambaka batu te dadi yo yambaka batu te oh non na ne o combien de personnes on a yambi na otolo na todo sa ba prier ba makambo wana esprit ya esprit wana ezaka pe kota na ba chrétien evandi mingi na bandeko mingi pe o baza ba bondela raté comme Peniel ozolanda mais eloko eza nécessaire na olobela eza nini mosala nzambe soki okomi na niveau ya kokonza force sentimentalité eza pasi pour réussir ba esprit na banzoto ya bato eza pasi pour obengana mpe milimo eza na mutu moko ba jeune mo bakenda kobengana esprit moko na komba Yesu be esprit na baloba wi o biso toyebi Jésus mais bino nde toyebi bango te yango mona bisa bana ngai faut aux amis de Jésus mutu aux amis de Jésus aboma sentiment na sala makambo na sentiment te dadi eloko penia la sali donc eza sonia maiki kaka te mais sonia ba chrétien donc etei pena nous les serviteurs de Dieu toyeba batu nini otokoki kotana bandako tokoki kolinga yango topesa le pasteur Moïse Mbiye nde yazwaka ta na ye Mbiye akomi skonde responsable parce que nani mutumba otopose maboko sko ifa bala mais somo peut-être ça aoluka motuni pa ko bala c'est normalement nous les pasteurs to go bala na sentiment te logo la bona bala na sala bena non zolana to go bala sentiment te exemple na ngamoko mais na nazaki na maman moi na mettant na monde que ça ne va pas non na vanda parce que il faut na traiter mutu nanga nazala mutu te na sa ba erreur moko oyo sala ke lobby ezala oh non c'est comme ça. Ok, merci vraiment à l'homme de Dieu. Comme message nini
conseil ne kopesa na pasteur Mike Kalambai. Conseil na opesa ye courage. Na loba na ye courage. Ezamba liboso te omona ba makamba boye. Ezaki en coucou en secret oyo mona koto ya Peniel. Mais osiko batu ba découvrir makambo yo banda oloba na batu banda oloba na ba pasteur tala boy mais au découvrir ba pasteur ba découvrir makambo banda oloba o banda ondima te eza pas avantage na yo mokile comprendre que oza na raison ya ko boya mwasi oyo zaki na ye on a bisa courage mais il faut beaucoup prier, il faut bonde la makasi ko bonde la vraiment makasi mais erreur ya liboso eza ba erreur ya mi balete ya misatu te. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Tu continues toujours dans la 4e émission de l'homme de Dieu. Tu bêtes ce le solo, il y a artistes et musiciens des fois où tu as l'homme de Dieu koyoka sango ya liwa ya musicien na biso des fois et tant que l'homme de Dieu aux gens on est que pasteur parce que banda ko bela malade mimi na liwa ayo dai na raisonner nzembo moko na ndo yo kazonga ye bazo soki zonga ye papa ya ndako zonga ye papa ya ndako zonga na yo kaka wa bloko wana mena wana ndo le bela débat ba wana défa le bela débat ba azonga ba oui azonga bazako bana posa na ye na mwasi na ye ya butu ça dit que mwasi ne ya butu sirène zona pas débat ba akufa mais azaka na sirène secret wana mutaiba ngo ezaka des fois pour bazaka monde mo na ye na lina lobelo moko des fois akufi na maladie o bat bayebi keza na ndongo ma zona na bat musu ba corona bat musu tingani bat musu mais obisu to des maladies mais problème ezalaka ya ba alliance ya ba musicien wana basala kana niveau butu zona na po bazwa succès bazwa élévation makamusu esimbe kende bosongolo il faut ba kota na niveau ba alliance on a continué alliance butu baza connecté na ba sirène baza connecté na ba démon baza connecté na ba makambo ebele so à partir la connexion wana baza nango bako yondi o mona teke ba pesa yo loko bobo non ba biso no loko bobo sala te loko bobo sala te o respectant mais jour ya liwana yo ba yebiso te dadi monde des ténèbres et go créer les mutu et go créer le esprit monte créer le lenge ya kokufela sa yo moko yeba surtout bato ni so bakota na ba alliance na ba sirène akena na banda ko banganga osala ba impact ya molili ba yebiso ba jour oyo bonga ba yebiso ba jour ya ba avancement na ba yebiso ba makambo ebele mais pour ba yebiso jour yo okufela za passe ba yebiso na contrat 5 ans wala contrat 10 ans wala contrat 3 ans débat bandima Nzambe accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur akoma ki même pasteur je sais pas si on a ngwataki maboko comme pasteur mais akoma ki même pasteur mais réclamation alliance ya sala ya butu réclama ya mema na liwa OK ozolanda babi logo yo eza vraiment malamu te surtout na ba mission mosusu congolais o bosa biloko donc et ça la passe et belem so tamba bika ngala kufa na desa mais jour ya liwa na yo yeba mote parce que on est sûr que non liwa ya des fois ça par rapport à alliance soit salaire on est technique oh ngana loba moni nani des fois akufi ba biki na maladie mais des fois azaki homme spirituel des fois azaki homme spirituel on dit homme spirituel ça dit quoi azaki na ba secret ya spiritualité ya makasi ya butu des fois enseigner ba ministère belé na niveau makamba butu des fois à partir ya ba musique wana a la kisi ba tu misu nzela ya ba alliance ba sacrifice des fois azaki na mwasi ya butu sirène ozolana ando vivre na mwasi ya butu mais na babiloko wana ya mo babiloko ba sala kala et ko memela bango ba liwa et ko créer bango ba problème papa satana akoki jamais ko bima bomiomba mo na mundu to na mbeli to na lo songolo non ako créer lo maladie moko ako créer lo accident ako créer lo moko e ko sa je so ko kufi ba yebi ke muto akufi na accident muto akufi na maladie muto akufi na lo songolo mo ba tsaka teke ozalaki na connexion to na alliance moko ya molili ezati bato balobi ke non des fois on est à botati à balate azalaki na elo babengi showbiz
abando ça showbiz né invité mon auto ya maloba ki yango mais par rapport à bon mais c'est sûr que na bando travailler na sirène avec na sirène mais des fois eza kututé au gauche droite des fois za kana mwasi ya butu ça dit que des fois ando vivre na sirène on sala ka butu ando vivre na sirène on na belé abato belé ou ba sai ba makambe na des fois ba yebi makambo pour jouer la zolo bela zola nanga ba des fois ba bato ba travailler na ba sirène ba bato ba c'est ba musique na ba alliance ya butu des fois na ba esprit ya mai sur nous ba que esprit ya des fois ils en wapi et soit des fois ils ont ba DS na ba moti des fois on a zabo ya za lola te voilà la vision tout la vision déjà claire des fois on a zabo ya ke lola te akepe na lieu de reporter akepe na lieu de souffrance koto ya misela ki ba alliance na ya butu de batu wana ni mtu ba Afrique mais esprit na ye mais on a que famille nezolanda ma mais la zone ba makambo est clair famille na eza bato ba accepter Jésus Christ comme Seigneur sauver ba kokota kuna te eza berere ya bato moi na famille dadi to robota ma 5 10 to bota mi 10 mais il faut yeba que eza na bato nzambe ba ko nzimba ba ko accepter Jésus Christ comme Seigneur sauveur ça na bato balingi na ba mokili bali ba vanti balingi ba kisi mutu na mutu azana molimo na yazana esprit o nzamba tina kati na c'est comme ça. OK, merci vraiment l'homme de Dieu le basso e cause anini message ni européen les pasteurs Mike message ni européen ça PCR Peniel et puis message ni européen ça na famille à des fois partout ba misset tout au bazu chance sur la nation Catherine Nazarien TV message non pesa ezali na banda na Peniel oza mwasi ma sœur quand on dit ma sœur engelo bati so ba benga ma sœur ça veut dire que les comme souvent na benga ma sœur oza mwasi na niveau ya que respect po naza mukolo na yo naza na niveau intellectuel koleka yo eloko yo sali eza malamu te eza mabe oyebani Peniel na sima ya Mike soki Mike alamba ite me ba yeba pe yo te me un roto yebi te soki soki utozani wapi so mutu ko chope kazate mais eloko eza base na vie na yo eza il faut omi se respecter yeba ke bolumbu na yo na bana mike batika na ba téléphone omoni artiste akokufa mais image na yo etika la ka yo ba artiste akufa te même yo pendo na to kufi mais bolumbu na yo etika na ba téléphone na bato s'arranger yeba ndemeli okoko tambola après que sokinga nazayo na osenga bolimbisi na bato na s'excuser mais tellement osenga bolimbisi te moi bato ba comprendre au pesa na carte na yo ezate mais on a yebisa yo s'arranger luka moyen nyonso ya koluka osenga ta bolimbisi ata na téléphone na yo plibier bolimbisi wana bolimbisa nga eza beaucoup bato musuki basala ba erreur belé koleka yo mais à cause ya pardon parce que pardon c'est une puissance qui libère et kosunga yo makasi mais ba erreur koluka osala ngote ata bokabwa na mutu ba binemite eza ba musupo kabwa na mais mbote ah oza bien oleki mobali na yo soki mobali na so likango na yo aza nemi maikite en plus que abena niveau maikite OK nzamba pambola yo conseil na peso yango wana conseil na peso na niveau ya pasteur Mike nani musala nzambe zala makasi omoni ba combat de kolisaka na otolo belo moko awa explication na yo et pas bateau batu musu bando ndimango te mais ba action ne salike batu bandimango frère Patrice alobe lo moko conséquence ezalaka mieux que conseil moni conséquence été ya mutu na facilité parce que conséquence ndem te créer ba makambo eloko ya sali ba wakuna lobolo batena batu obotala ko mwasanga zaki non batu ba comprendre déjà que erreur ezaki bo ozaki na raison na yo maintenant azam mama ya bana yo je crois que otika po bwaka été ato bali ya ozaka mama bana yi sambalola apambola yo et fada thank you fada chers fidèles internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mokwaya. Ma meilleure vie dans l'équipe Moumeli Nazarien TV, ma meilleure vie dans la Matifani, ma meilleure vie dans Alvin Bea, Joe MK, Binonion sur ma meilleure vie, mes amis, ma meilleure vie vraiment. Je vous aime beaucoup. Merci vraiment. Nanzambe o vraiment sali kenon tout côté 2022 pour nanga inga dala dasi en côté 2022 na côté 2022 na Bonzambe et on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe
aza bien